Mes félicitations, Marie-Laure Mwaka. Nayoki Oboti. Mes félicitations, Rodrigue. En tout cas, couple Nabino, c'est comme si une année, et ça a félicité. Nathalie, ba photo Nabino, ba vidéo Nabino. En tout cas, nab harmonie yali. Marie-Laure a commis na âge ya Jenima Kokonzoni. En tout cas, Marie-Laure sont commis maman. En tout cas, félicitations. Rodrigue a commis papa Lissoso. En tout cas, félicitations. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Karine akangama na monoko. Po ali icône pe mama réseaux sociaux. Bandeko Marie-Laure Mwaka esengo na ye na sir na ye na mobali azwaki ezokende bien. Rodrigue esengo na ye na mwasi oyo azwaki eke bien. Pe baza na chance makasi. Pona âge oyo baza nango na ba beauté oyo baza nango. Tangu makambo ezokende bien. En tout cas, chaque minute faut osala yango fête. Bango ngai te. Nga koma na ngende fête pona bango. Nga na félicité kaka. Na yango bandeko ngai papa Robo nazali parmi batoyo basalaki émission pona bango na ndenge moko ya ba critique. Lokola makambo ezokende bien na kokotika ngo bongo te nakanga munoko natalaka kaka. Nakoya kokanga munoko soki bazalaki na ba 20 ans natala soki okende nini dans 5 ans. Mais bango baleka 30 ans voire même bana ba 40 ans. Alors faut natala makambo na bango ndenge bakokisi ane boye babali baboti babalani te me baboti kobalana babalana te. Modèle baza ensemble eya libala. Modèle balingani eya libala. Modèle baboti angelu ya nzambe mapamboli eya libala. Adam na Eva pe babalana na bango te. Adam apesa dot te. Azwa pe problème te. Alors bandeko Marie-Laure en tout cas apesa bemishe bele ya kotimola. Ayebani aza star. Sikonga na kotala na réseaux sociaux. Surtout bandeko basi. Ndenge Marie-Laure aboti. Bokoaki ko célébrer ango. Ko festival ango. Na réseaux sociaux. Koleka makambu ya mwana nsuka.
po ata tolanda makambo mosusu me Marie-Laure modèle po bato ebele bana réseaux sociaux ata bafanatike ya bato mosusu balanda Marie-Laure mikolo bajene bana mike. Donc Marie-Laure a joué ba rôle na réseaux sociaux neti mami ilela na RTNC. Donc Marie-Laure tangu aboti po bato ebele banda Marie-Laure abanda kosala na te réseaux sociaux babanda kolinga bayeba Marie-Laure abota azaka na mobali akobala mokolo nini so na mobali te abota mokolo nini abotaka te bamakambo kidikidi. Marie-Laure azwaki mobali alingi ye abombi te pan apie biso. En tout cas bato tu basalaki bemission mololo elelaki me elelaki pona hypocrisie ya kokumisa Marie-Laure. Ba preuve yango oyo Marie-Laure aboti mapamboli ya nkolo réseaux sociaux il fallait toka eningana Marie-Laure à n'importe qui te likamba kobota pa ya Marie-Laure bato ebele balinga bayeba soki abotaka soki sa bota siko comme aza star asali bamakambo ebele balandi ye na bato ebele na batata maître Gims bapesa batémoignage. Marie-Laure asangisa bato alongwe Canada aye Europe bato basangani mpo na ye. Donc ntango aboti fo eningisa nalobi il faut obligatoire. Ah oui, lokola bana basi baza ebele na réseaux sociaux ya YouTube balelo na TikTok so batali Marie-Laure en couple batali mobali yango boga batali bamiscle batali tatouage. En tout cas eloko ya liboso bakomela soi bamiso bakomela na crashe bamisusu bakomela na masuba. Yango bazoya te so baye bakoloba ngo likolo likolo toki Marie-Laure abotia en tout cas mapambo de tosepeli ya mais soki ezalaki Rodrigue afimbisi Marie-Laure lisu akimi akomi na eta mosusu akomi na mwasi mosusu ayaya yoka ba hypocrisie lingo koya. Marie-Laure courage bakopambolo kaka ozaka de na mwana moko kolo ayebi oza mwasi kitoko so po balaka no te toyebi yo moko olingaka no te oza mwasi akotula te nga kutu ndeko na nga tuna ngai ndenge nakosala po alinga yo nabanga na ngatanga moso kolinga te lokwa ye mpe alinga banganda tala batémoignage ekoya tala bahistoire bamakambo ya ndenge na ndenge baconseil bakobima
Bédicateur de masse bagoya. Bato bayebaka mibali ne balaka bagoya. Rodrigue tomonaki eka elongine aventrier. En tout cas, c'est pas une émission Papa Robot. Nenga kebisaki Marie-Laure. Nenga lobaki pona Rodrigue. Bogoya bongo. Depuis quand yo sepelaki na émission ya Papa Robot? Eza nde makambo yo lingai oloba. Mozoko koloba yango te, nga nalobi yango, yo lobi mosusu. Oya yo te. Oh Marie-Laure. Na sepeli moninga zwi sepela. Osepelaki te. Bapreve yangoyo. Yangoyo. Marie-Laure mwaka aboti. Eza sango munene. Eza sango ya kitoko. Bozali chaque mois, chaque année. Bosepelaka ndenge Sarah bota. Sarah tola te. Sarah ya Bible. Sona 90 ans. Bovanda na Sarah te. Boyebi ne longi na ye te. Boyebi batata mwasi ne te. Mais chaque mois bosepelaka. Likambo ke Sarah bota. Nga mpe na kobota. Sarah basekaki ye. Mais Marie-Laure azali awa. Basekaki ye. Bakoma kotala ye. Mobali ne komaki kaka fula ngenge. Fula ngenge pe aza kofuleka libabe. Poso e bato bamoni ana fula ngenge. Mwe batya litoi eza te. Wana ya nini? Afuli ngenge. Afuli libabe. Lelo Marie-Laure azali na loboko ya Bogar. Do avatia mutu na coussin atiaka ngo na bapake ya Rodrigue. Rodrigue atali azopesa babizu. Love. Bolingo. Eboti mbuma mwana. Mapamboli ya nkolo bandeko. Netinga. Pona couple na bango. Esengo. Tomawa eya ngai te. Ngesengo na nango baboti. Esengo na nango bakokisi inane. Esengo na nango bon. Ko félicité bango. Na félicité bango na couple mais mwana ama pambola nzambe. Wana la esengo. Bango ba na couple esengo ya bango. Bilengi ya bango. Ngala ko félicité bango ka. En tout cas, bandeko na regretté pour na bino. Comportement mabe. Mabe penza. Boga ko sala boete na Marie-Laure. Soy mami ile la loi boti. Ba télévision so fo lo belango. So ba lobité. Ba jaloux. To ba hypocrite. Kombo muso ezate. Bolina benga bino wana. Bana malamu. Bana mbote. Po bolobai bo sepelaki. Marie-Laure azu mobali. Bo sepelaki te. Wana gila mbebo. Ah oui. Botikala. Nalo bana bino botika malamu. Kinya.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.